peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Bandela ezate dele sage Miami Koba peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Kolia ya pasi kelasi Hospital ya Biente Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Baseleki. Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne.
Bonsoir, balan d'émission Question Time. Question Time, l'air des questions. Na pesi mbote na bainyo so bazolandanga à partir ya mboka Kinshasa RDC. Bazolandanga na Masina, Kimbantseke, Njili, Maluku, Nsele, Lemba, Matete, Mongafula, Ngiringiri, Bumbu, Kalamu, Lingwala, zona Kinshasa, Gombe. Boza partout, boza kolandangai na Limete. Boza kolandanga partout na Congo Mobimba. Émission lelo ezali mingi spécial parce que mboka na biso eza mboka o toujours ba problème eza ngaraté. Chaque jour ba problème eza ko botama. Yango lelo émission lelo eza spécial tozo parler sur la Monisco. Peut tozo ko parler sur sortie médiatique ya Jean-Marc Kabound. Et puis convocation na ye na cour de cassation, mandat de comparution na ye na cour de cassation. Yango tokolobelango na pokwa lelo tokotala ndenge nini makambo ezali koleka makambo Monisco pe makambo Jean-Marc Kabound. Yango nde ezali dominé na actualité. Eza pe na bandeko ebele ba ko intervenir à partir de Kinshasa pour émission ezo salama à partir à Londres, Angleterre, Grande-Bretagne. Oeza molobel nabino Michonoka, autrement dit commandant de bord, aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Boza kolandanga na As TV, la chaîne incontournable, chaîne événementielle, chaîne Oyo, et l'équipe a chaîne nyonso tout na Congo, na makamu nyonso na image na qualité na bémission lokola ba Question Time faut zongo kaka na As TV ba breakfast. Et puis sans oublier ba compétition ezali ebele toza na compétition next gen competition o yeza ko promouvoir ba jeune talent ba Michel Sika o ba tie ba prime ebele casting esi bandaki ba compétition bezo ebele toko sala ba compétition ebele pona ko pesa ba congolais ba gagner ba mbongo ba débrouiller na ba propre zen na bango na mukie o na zaka nango na ndimis ko na ba lochango na ba compétition ba congolais ba gagnaka bomo na partie ya mois ya septembre botalaka As TV parce que ba compétition à concours ya makambu ya mbongo ekozala ebele à partir du mois de septembre. Alors, si on a participé à un concours, on a talaka As TV, tant que publicité zo banda, au commissaire zato comme on bien abiso, next gen robandaka, next gen c'est bandaki, tosi to clôturer, tozo zelato kende na ba prime. Avant nous to kende to la nana nous publicité, il y a next gen competition publicité. Bonjour, je suis Papa Bonheur. Je viens vous annoncer le début du casting de ce grand concours Next Gen Competition. Déjà ce samedi à partir de 20h et dimanche à 20h. Pour ne rien rater, suivez-nous sur Aspect Spirituel Télévision et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Tango na kolaki mama nanga lakisaki ngai ba mapango papa atikelanga. Papa nanga zalaki mwana. Papa nanga ami kumba na yende kosenga yo soki moya ezali tokabwana mabeleki motema mopepiye. Pour plus d'informations, suivez-nous sur www.nextgen. Boutena bino na konosi bino début ya casting ya Next Gen Competition. Balobi Next Gen de makam, Next Gen de suka. Tango na kolaki mama nanga lakisaki ngai ba mapango papa atikelanga. Kumisa munene na yo koloe. Seigneur, toi qui connais mon âme, Je ne suis plus esclave de la paix. Dimanche à
partir de 20h kaka na Space Spirituel Télévision chaîne Isaka Moko. Beaucoup l'andabiso puis na chaîne YouTube Nabiso Next Gen Competition. Pour plus d'infos, tapez le www.nextgencompetition.net. Désormais, rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision ASTV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition. Préparons la relève de la musique congolaise de demain. Nancy Bolandi publicité à Next Gen Competition, compétition à Next Gen, et le kaka chaque samedi, vendredi à 20h. Dans le moment où tozana relaxabino ba casting, boza toujours branché pour recevoir résultat, pour recevoir pas repêchage. Donc tozo kene maleme molo, to ça la compétition lokola batu musunde ba sala kate. Attaque ngamoko professionnel nazana kati makambango, to ça la compétition. Na ndenge penda ba anglais ba sala la compétition de to mona ka ba British Got Talent, ndenge to mona ba Pop Idol, ndenge to mona ka ezali ebele na mboka oyo Angleterre. Lelo to kolobela mingi Monisco afandi na mboka na biso mikolo ebele, tant to lobi mikolo ebele, Monisco a sali plus de 20 ans. Donc, ce qui n'a pas bien Monisco a eu une période de Joseph Kabila. Période de 1+4, Monisco de Ayaka. Na période parce que Papa Kabila, le père, Mouzé Laurent Désiré Kabila, Makabuku de Monisco Zara Kolinga Koyoka Mote, pour Ayebara ke Batouana Bazaina Bango Batumoko, Bayaka no Bango Kosunga, Bambo Kate. Maintenant, 1+4, le la négociation Zalaki. Binomo wevi système 1+4 ndeba négocier ki Monisco profita ki yangwana Monisco yakala mboka na biso. Parce que zaki problème que Jean-Pierre Bemba outi na rébellion, il faut ya Kinshasa et sengaki arbitre moka zala pour Jean-Pierre Bemba bazaka okengela ye mingi zaki bato Monisco série 1+4. Pour ba belligérer ba rebelle ba yakana Kinshasa, yango Monisco a profita ki na occasion na Monisco ayaka. Mais depuis Monisco aye, bilan ya Monisco ezali nini? Bilan ya Monisco depuis avant du 20 ans bilan na ezali nini? Selon ngai commandant de bord mwana mboka patriote, bilan ya Monisco ezali 0. Oto bengi libungu tulu. Bilan ya Monisco ezali libungu tulu 0. Pourquoi dans le bilan Monisco ezali 0? Parce que depuis Monisco azali, ba groupe rebelle eza ko se multiplier na ko multiplier. Monisco azalaki wana atikali jamais ko maîtriser CNDP. Atikali ko maîtriser jamais ba ADF. Monisco azalaki wana ba groupe rebelle mike botemie belé na miso Monisco. Déjà échec ya Monisco yango wana. Si ko tebite Monisco ayaka kaka ko vanda, to Monisco ayaka pona ko bundela bana mboka. Ko bundela pays oyaye. Yango lelo to moni maela Monisco ayaka pona ko bundela bana mboka ti. Tozali pe na bande ko na biso baza kuna na este, baza pe ba militaire, ba policier, ba civil, na ba service à renseignement de MIAP militaire civil année, toza pe na bandeko. O pe ba pesa biso ba information, ba soda. Soki bitumba ezali, bazo attaquer ba congolais, Monisco zaka na arrière na base arrière, jamais zaka na base en avant. En plus Monisco zana minduki ya makasi, soki ba rebelle ba attaquer biso ba fort de sa 5 intervention Monisco ayakate. Bon eloko ni Monisco vandi na mboka na biso. Monisco vandi ni na mboka na biso. Bazo kata ba mama ba kingo. Ba mama bazo kata ba mama ba kingo.
kata ba mama, ko kata ba mama na bana, ko violer. Depuis MONUSCO avant, on a plus de 10 millions de morts. 6 millions de femmes violées. Ba oyo ba keba na ba tu ba pere banda kuna ba koti na bazamba. Tokolo ba kutute mais MONUSCO musala na nini. Mutu aki na MONUSCO ezali ba belligérant. Ezali Joseph Kabila na ba Jean-Pierre Bemba. Na ba Ruberwa. Na ba Zaidi Ngoma. Bango batu bayaki na MONUSCO. Mais président Félix, il y a eu élection démocratique, élection salami. Mais pourquoi ils ont gardé MONUSCO président Félix? Pour MONUSCO, ils allaient cop na yote président. MONUSCO, ils allaient cop, il y a Jean-Pierre Bemba, Joseph Kabila, Ruberwa, Zaïd Ngoma, qui son âme repose en paix, na ba rebelle Moussousou. Ba rebelle Moussousou, ba yaki na masolo ya 1+4. Comme na bango ya 1+4, c'est si là, MONUSCO dégage, kende. Tiki la biso mboka na biso. MONUSCO musane pe aye couper ko violer ba femme. MONUSCO komi ko boti sa basi na este pour na faiblesse ya souffrance ba maman na biso na este. MONUSCO mission na ye ko protéger ko iba minéraux ya ba bourreau. Ko protéger mission ya ba américain ya ba anglais ba français ndenge baza ko iba minéraux na mboka na biso. Mission MONUSCO ko protéger. Tomoni na kati ya bazamba. Ba avion eza ko matana zamba na ba minéraux ba sala aéroport, aérodrome. Na kati ya zamba ba vieux kitaka, ba petit porteur ezui ba minéraux kenango. MONUSCO, musala ya MONUSCO nini? MONUSCO. MONUSCO tolobi dégage. Bande kobo fungola misu ba peuple congolais. Jamais MONUSCO na mboko to vani Angleterre MONUSCO jamais zala. Jamais yo se moni na MONUSCO batindi ba soldats français. Yo se moni na MONUSCO ba soldats américains bazana MONUSCO. Yo se moni na MONUSCO ba soldats anglais. Yo se moni na MONUSCO ba soldats belges. Yo se moni na MONUSCO ba soldats allemands. To ba soldats suisses. Mais MONUSCO ezalaka ba soldats africains, ba Sri Lankais, ba Pakistanais, ba Indiens, ba Zimbabwe, ba Ougandais, ba Rwandais. Kaka ba mboka oya nzala nde bango nde baza na kati ya MONUSCO. Bango moko mindele baza na ba armée na bango o ba benga aéroport. Pourquoi pas batindi aéroport ya na Congo te? Pourquoi batindi biso ba soda nzala ba Pakistanais bendien? Ba Zimbabwe. Pourtant ba ye baza ko traiter kaka toujours ba ko tindaka batu ya pasi. Yango Toseni MONUSCO dégage parce que bilan na bino ezali négatif. Bozo sala rien pour na mboka na biso. Tozalaki na général Moussa Mabe que son âme repose en paix. Moussa Mabe a gagné qui guerre sans MONUSCO. Tozalaki na Mamadou Ndala a gagné qui guerre sans MONUSCO. Tozalaki na général Baouma a gagné qui guerre sans MONUSCO contre Rwanda. MONUSCO baza ba complice. MONUSCO bazo teka ba tenue militaire ya FARDC na ba rebelle. MONUSCO bazo teka minduki to mona kiango. Azo pesa ba rebelle. MONUSCO bazo teka la ba FARDC azo teka minduki na ba rebelle. En tout cas, c'est le temps fini. MONUSCO dégage, MONUSCO tika biso. Biso peuple tolobi, le peuple souverain. Peuple souverain à lobby pour peuple mutu à votaka. Ce qui président Félix Azan n'est pas un peuple. Ce qui Bahati Azaliwa n'est pas un peuple. Mosso Azaliwa n'est pas un peuple. Les députés Bazana, ce sont les peuples. Alors, biso peuple te lobby, MONUSCO dégage, MONUSCO atika biso. Biso mokoto ande.
tozwa situation na biso na maboko toza bana mikete après tout soki MONUSCO akite mboka wana bokomona mpe ke guerre ekosila na Congo parce que MONUSCO est complice nakosenga na président Bahati avant nazwa batu intervention ya bandeko o baza na ligne bazozela na benga tokozwa intervention ya bandeko baza na ligne oyo balingi baswana biso président ya assemblée Bahati Lukwebo auti koloba ke MONUSCO il faut quitter mboka na biso yango na moni éruption salami kuna peuple tomboki tant président Bahati alobi mais ngai attaque patriote intellectuel attaque mutu ayebi ko maîtriser matière ya makambo mboka ngana ko yebisa président Bahati ozali président ya ensemble ozali président ya Sénat donc Sénat ezali soki na bungi te ezali deuxième institution ya mboka to troisième mais la deuxième institution ya mboka pourquoi parce que soki président de la République le loi a congé président Sénat muta ko remplacer pendant 6 mois soki président de la République le loi koufi président Sénat muta ko remplacer donc président Sénat d'office direct azali réserve il y a président il y a République aka il y a problème comme le président maladie liwatonin mais attaque que président Sénat yoko yoko bongo te que MONUSCO a quitté mboka na biso et bon institution na Sénat c'est le moment na institution na yo monsieur Bahati Lukwebo sala motion sala demande que MONUSCO il faut quitter mboka au sali motion na ba sénateur nyonso botindia na président de la République monsieur Bahati Lukwebo na siroza koyoka ngai ba partisan pe bazoka ngai bokene koyebisa mokonzi na bino ya parti na bino FDC Bahati Lukwebo oaza président ya Sénat alobaki na ye ke MONUSCO quitté mboka toboite mais yazali deuxième institution réserve président de la République asa komango na mikanda comme la MONUSCO toi comme le président de la République et nous Sénat nous les sénateurs tolingi MONUSCO quitté au comme le président de la République réservé copie na MONUSCO réservé copie na communauté internationale réservé copie na communauté africaine mais c'est pas tu le Lukwebo yoko yoko lobaka boete aux institutions sans les bousculer nous demandons qu'ils puissent partir mais pas de brutalité nous devons leur demander tranquillement de se retirer nous-mêmes nous allons assurer notre sécurité qu'ils sont pour le départ de la MONUSCO ceux qui sont pour manifester nous demandons à ce que sans délai la MONUSCO puisse se retirer. Nous demandons aussi à la population de ne pas les bousculer. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Malheureusement, nous ne pouvons plus rien attendre d'eux. Qu'ils partent dans la paix. Nous-mêmes, nous allons nous organiser. Tosengi na monsieur Bahati Lukwebo sala lettre olobela MONUSCO a dégage au comme le président de la République copie réservée au président de la République copie réservée na président de l'Assemblée nationale au comme le président de la République ngai monsieur Bahati président du Sénat na moni que MONUSCO a ça le côté na mboka na biso c'est le moment MONUSCO a quitté mboka réservé copie na président de l'Assemblée réservé copie na institution surtout oyo eza concerné na makambo wana toza kozela monsieur Bahati tosepelaki na discours na osalaki mais mpo na biso eswika na discours te ozali deuxième institution mboka il faut agir na mikanda il faut agir par l'intellectualisme sur le papier. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Tous en apportant monsieur Bahati Lukwebo, message au pesa qui MONUSCO a quitté, au salé la papier, au comme la MONUSCO, au comme la présidente de la République souhaite na yo,
que Monisco a quitté Mboka na biso, réservé copie na Monisco, réservé copie na président, il y a assemblée nationale, réservé copie na communauté internationale. Nasir, Tokozo Bapel, Yabandeko, Obazeko Benga. Alors, bonjour maman Grâce Saint-Tiche. Bonne maman. Bien papa. Oza en direct émission Question Time. Toza kolobela sur Monisco et puis makamba Jean-Marc Kabound. Éviter okoloba nini pona makamba Monisco. Ndenge Monisco eleki kuna na Goma peuple atomboka ki Monisco akende. Mais tomoni Monisco zo lingaka ko kende te. Et puis président Bahati alobaki Monisco il faut quitter Mboka na biso na maloba. Na éviter soko za na nini na okoloba pona Monisco. Bon, papa, pour la Monisco, vraiment, en tout cas, to sepelité, ata mukie, to sepelité. Bah, ebisa ki biso Monisco ayaka pona ko sécuriser population. Kaka ye moko sécurité ya population, il faut aboma. Modèle makambo basali wana to sepeli nango ata mukie te, problème ya biso ezaba bima bakende. Bakende to lingi bango te, ba osala eloko te, ba ya kosalela biso eloko te. Mwana basali esali biso pasi to le limité ma ezo senye bakoki kosala eloko bakoki kosala te toza banyama te toza banyama te. Mais maman Saint-Tiche, Monisco a sali 20 ans na Mboka na biso, 20 ans. Ayaki na époque à 1+4 série ba Jean-Pierre Bemba, na ba Rouberou, na ba Joseph Kabila. Mais pourquoi il est là makambo na 1+4 sila alingaka ko kendete intérêt na epena nini na Mboka na biso? Papa intérêt na bango to ba na biso ngo te. Donc jusque là to ba ka intérêt na bango te. Donc tango ba panzi ba shop na bango donc maintenant ali ba basali musala o basali bazana mission bayelaki ko surveiller biso te bayaki ko sécuriser biso te. Bazana mission bayaki ko sala mission na bango yango na ba accomplir bango et mona ni mokili mobimba. Bon maman, on sait que le président Félix est le garant de la nation. Quand le président Félix a décidé pour le départ à Monisco, est-ce que vous avez un message que le président Félix Tshisekedi? Ngai nazolo babo papa to biso ba congolais to zomona pasi bazoboma biso partout si to lembi. Président vraiment a sa parole que babima mboka na biso parce que biso moko bakolo mboka to boyi ayebisa bango ke babima batika biso soki ba continuer comment on a passé ya parce que ba osalela biso lo moti. Merci mingi maman Saint-Tiche Grâce depuis Kinshasa. Wanezali maman Saint-Tiche Grâce depuis Kinshasa. Toluka tozwa pe ndeko na biso mususu ndeko na biso Jires alingaki pa intervenir. Toza kozwa ndeko bani ba intervenir. Alors, ndeko Jires, oza en direct, il y a question time, émission ya peuple, le peuple souverain. Le lot ozo la sur Monisco. Monisco a sali 20 ans na Mboka na biso. Monisco intérêt na. En tout cas, monsieur Michonoka, ils a passé pour na bakonzi na biso. Na koloba pour na Monisco, ils a meilleure façon. Gouvernement il faut qu'on a soni na biso to kendaki na ba salaki ba memo na bango ba sali ba memo ba ke na gouvernement ya province baboyi ba ye pendant 20 ans na mboka na biso eloko nini esila kate so diza ba yaki pona pe siko pe mwana bango ba ye tozo kufaka chaque jour
bazoboma bato 0 mètre na MONUSCO na nsima na bango baosala bamassacre. Est ce que bacongolais mpena baza bazoba makambo wana oyo bango bazosala wana bakesine bacor baye mpona kosécurize biso mais banda baya bamort ezo multiplier tozokufa lelo lobi ojuste eza nini donc toréclame te donc fati ndenge aza wana akesala bacor na bango bazwaka bamatière baminere na biso bayibaka biso tosala nini tokufaka eza façon ke ya kolakisa bango omoni ndenge tozwi bango bongo awa mpe na Kinshasa etikali tosala eloko wana donc biso moko to mise en charge donc population ya Congo mobimba il faut to mise en charge tokotala su bakonzi te mpona monoko tozoloba boye ezosimba te ndeko nanga misonoka donc ne basali na Goma eza avertissement awa mpe na Kini bakolala bakolamuka jour tose revendike tokena mango bazonyokola biso makasi tozokufa chaque jour na este bakongole makili ezokule lokola na terrasse toza na mboka nini MONUSCO na Angola bazalaka te babengana bango na Angola eloko nini bakonda biso bazala babulembu moko boyeke bazozwa bambongo baliaka bambongo biso tokufaka eza na sens te eloko wana basali wana tokobanda kosala yango bongo donc Congo mobimba tous les provinces ndeko misonoka tokosalaka biloko wana tokotika jamais susu toyoka bango bakonzi baloba eloko biso toyoka bango. Merci ndeko Giras nangi naloba MONUSCO ayaki na période ya 1+4 oyo ezalaki Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba, Ruberwa nani akufa vice-président akufa comme le Zaidi Ngoma. MONUSCO ayaki na époque na bango mais po ezalaki makambo ya barebelle baekomi baye Kinshasa mais après wana makambo 1+4 c'est style. Pourquoi MONUSCO akendaka te ndeko miso yango nazoloba MONUSCO akendaka te mpona nini bazala baintérêt na bango bazala baintérêt donc massacre esalamaka place wana epuis bafutaka bango mbongo ebele makasi epuis bazobaluka bazoyiba susu biso donc biso nde toza boye mboka na biso tolelaka yango te gouvernement abimisaka mbongo chaque fin année bamillion na bamillion ezokende na bango bazobaluka susu bamatière na biso po tosalela bazoyiba yango siko ntina na bango eza nini estce mpena bakonzi na mboka oyo toza na bakonzi ndeko miso na mboka oyo bakonzi baza te comment possible bato baye mpo na kimia mais banda baya kimia ezalaka te tokufaka chaque jour na este to bakongola ata baza bazoba biloko bongo batala yango na miso leka bango baliaka bambongo bakende na bapoto na bana na bango biso totikala to kosufraka eza na sens te baza na profit na bango place wana nde bafanda wana bango bato balingaka makambo wana bareklama baloba na monoke donc baza na baarmement te ya kosala face na rebelle mais sikoyo baza na armement te eza moment ya kokite Congo. Merci mingi MONUSCO, c'est le moment de quitter Congo. Merci de commission. En tout cas, na si bolandi bandeko obenga bazana kanda ya MONUSCO ya makamba Jean-Marc Kabund. Alors to souffler normalement muke to zwa vidéo total makambo nini elekana kikuna na Goma régie tela biso ba image j'ai au mwana mayele pesa biso na ba image ya MONUSCO en direct ya Goma Tolanda. Kama tunasema hii, tunasema hatutaki MONUSCO na tunasema sio wote tuko tayari kupigana na MONUSCO mpaka iende. Kama unaona tunasema MONUSCO égale ADF, MONUSCO égale M23. Quand est-ce que vous allez sortir? Quand est-ce que vous allez quitter? Bientôt, c'est quel jour? J'ai dit bientôt. Mais n'ai jamais été là. Wow, tunakula, population kule. Tunaingia. Le peuple se libère. Nous sommes là, on est dans le premier barrière. On est là live.
Ana Monique. Hii frigo ngali mzuri. Wewe unapata frigo ya mpya kabisa. Nous avons beaucoup été endeuillés par une mission qui vient seulement piller le Congo au lieu de nous aider. Pendant longtemps, la MONUSCO a commencé avec la Monique comme une mission d'observation. Ils ont changé, ils sont devenus une mission de stabilisation. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils sont une mission d'intervention, mais on assassine nos frères à Beni. On égorge nos frères à Beni, à leur présence, il ne faut rien. On égorge aujourd'hui nos frères à Nituri et ils sont complices de ces malheurs. C'est qu'aujourd'hui, nous demandons le départ de la MONUSCO parce que ça n'est trop. Le peuple en a marre. On a beaucoup pleuré, maintenant c'est la fin. On va rester, on va dormir ici, on va manger, on va préparer devant les installations de la MONUSCO. Ils n'auront pas la paix tant que nous aussi on n'aura pas la paix. Le gouvernement doit cesser avec cette hypocrisie. On doit quitter les Nations Unies si le UN ne comprend pas que les Congolais ont besoin d'une paix et n'ont pas besoin d'une mission de pillage. La MONUSCO a des vols chaque jour vers Walikale, vers Massissi, dans les centres miniers où ils n'ont pas de mission. Ils vont y faire quoi? Pas seulement pour piller le Congo. Entre-temps, il y a nos frères à Beni, il y a nos frères à Nituri qui sont égorgés jour et nuit. Les M23 a récupéré Bunagana, ils ont dit qu'il n'y a pas de preuves que le Rwanda appuie les M23. Quelques temps après, ils ont dit que les M23 a des armes sophistiquées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas de munitions, mais ils ont des munitions pour tirer dans la population. Nous comptons aujourd'hui plus de 3 personnes assassinées par la MONUSCO dans cette manifestation à Goma. Et on leur dit qu'ils vont finir par nous tuer tous parce que nous sommes dans une démocratie et le peuple ne veut pas de la MONUSCO. Assassiné ou blessé? Assassiné, ça veut dire on ne sait pas. Il y a quelqu'un qui a été fusillé à la partie, au thorax gauche. Mais on ne sait pas, c'est là où il se trouve le cœur, on ne sait pas son état jusqu'à maintenant. Ça veut dire que c'est une mission criminelle, comme ils ont appuyé les ADF à Beni, comme ils appuient les Kodeko à Nituri, ils veulent encore assassiner le peuple. Et aujourd'hui, le peuple se lève et dit non, on ne libère pas un peuple se libère. Lumumba avait dit, les Congolais eux-mêmes écriront leur propre histoire. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons écrire notre propre histoire pour dire non à la MONUSCO et dire que ça n'est trop, ils doivent partir. Nancy Bolandi, image de MONUSCO na Goma, mais Mobulu Tane Salami Lobby, MONUSCO a sengi sous renfort Moussou Soye. Biso Tozana Posa Bango va quitter, mais Bango va sengi sous renfort Moussou Soye. Tolanda nous renfort, il y a MONUSCO et Kitaki Lobby le 27, Tolanda. Nancy Bolandi renfort ya MONUSCO ndenge kitaki na lukana ndekoni na nga intervenir na moni pasteur Élysée dans la ligne tozo pasteur Élysée alinga intervenir. Allô, pasteur Élysée, toza kolobela sur MONUSCO a sali 20 ans na mboka na biso. Toza na posa MONUSCO peuple a telemaki a tomboki. MONUSCO a quitté mboka yo koloba nini?
papa Monisco na tangu ya ancien président Joseph Kabila a déclaré que Monisco a longwa na mboka ya Congo. Toyebite nini oyo efandisaka Monisco kino lelo awa na République démocratique du Congo. De deux, président Tshisekedi azali a connivence azak na complicité na Monisco po ete ezali libulu na bango balela kapona kopiye mboka. Soki peuple ya Goma a se soulever contre Monisco, c'est tout à fait normal. Alors monani ke ezala awa na Kinshasa esengeli biso pe to se soulever Monisco alongwa na Congo. Monisco nenga azali suna droit ya kovanda na Congo te ata muke. Monisco na droit te parce que d'ailleurs tozo mona intérêt ya Monisco na Congo te. Monisco ezali mission d'observation ya Nations Unies au Congo. Wana kaka pona kotala na kopiye Congo. Tozo kayo. Makamtolo baka connexion mboka mobimba, connexion malamte na Congo. Alors passer Elise on continue pour na Monisco, on continue. Toujours le baboye papa commandant de bord. Iso na tangu ya ancien président jo déclaré que Monisco a longwa na Congo pour est-ce que vous avez papa commandant de bord? Nazolanda 10 sur 10. Allô? Nazolanda kitoko. Allô? Nazoyoka très bien. Lelo soki peuple congolais, principalement na Goma, va se soulever contre Monisco, c'est tout à fait normal. Monisco ezali mission d'observation des Nations Unies au Congo. Baza wana pona kotala, batu bazo kufa na Congo, baza wana pe pona koyiba. Alors, toye ko comprendre que Monisco bazali koyoka na président Tshisekedi pona koyiba ko piller mboka davantage. Intérêt ya peuple congolais na Monisco wana ezate. Alors, Monisco il faut kanga bisaka na ye azonga epai nene États-Unis. De deux, soki asali manœuvre Tozo kayo loba. Soka asali manœuvre. Aïe aïe aïe, connexion Moboulou. Connexion va dire intervenir mais connexion Moboulou. Loba tozo kayo soka sali manœuvre. Tozo yo kayo soki Monisco sali manœuvre. Soki asali manœuvre Kinshasa ezali kosala soulèvement populaire tozo panza Monisco awa na Kinshasa Monisco akovanda lisusu na Congo te. Ndenge aza wana Kinshasa ezo panza babazi na ye nyonso awa na Kinshasa akanga bisaka azonga epa na ye. Mais pasteur Élysée, yo lobi président Félix mais muta signa ki ba contrat na Monisco ezali ba belligéré ezali Jean-Pierre Bemba, Rouberwa, Zaïdi Ngoma que son homme repose en paix, natanga 1+4 nde bango ba signa kana ba Joseph Kabila ba kana Monisco. Tango ala kutu président Félix kutu. Tango ala président Félix kutu solo kutu ata ki président zate. Allô? Allô? Oui, nalobi Monisco ayaki na tango ba belligérant tango 1+4 Jean-Pierre Bemba, Rouberwa, Zaïdi Ngoma que son âme repose en paix na Joseph Kabila tango ba yoka na likamba 1+4 ne Monisco ayaka tango la président Félix Kutu Sola qui président zate ya kuti kaka ba corps wana Joseph Kabila tika Monisco atkali ko kitete na tango Joseph Kabila mais ndeni yozo condamné président Félix ya kuti ba corps wana mutu akosa yo te papa mishonoka papa commandant de bord ezali lidusu na bango balelaka babelijara basinaki pona nini aboyi biloko wana te pona nini abimisi yango liboso ya peuple te ezali lidusu na bango balelaka président Tshisekedi aza na kati ya makambo wana ayebi yango na ye pe aza na kati ya bakoro wana c'est-à-dire que yazosala continuité ya makambo oyo babelligérant na Joseph Kabila basala deja kala po ezali nzela na bango balelaka bango nyonso Monisco ifo akanga bisaka na ye alongo na mboka Congo. Merci minga take mosali na nzambe koloba message nini o adressé na président Félix pour na Monisco. Message na adressé par le président Félix Tshisekedi en tant que mosali na nzambe
La justice élève une nation. Président Tshisekedi azala na souci, azala na mawa ya population na ye. Yende azali mokonzi ya mboka ya Congo. Ayeba kamalamu ete manso oyo ezali koleka na mboka Congo ezali na motu na ye. Eza na motu na ye aluka kimia pona peuple congolais, aluka kimia alingi su MONUSCO te. Message nanga ezali yango wana. Allo ndeko Gilles Mbete okomi lokola l'homme invisible pona kozwa yo boni ndeko. Allô, commandant de bord. Okomi lokola invisible pona zwa yo. Non, naza toujours nazali. Bon, toza kolobela si MONUSCO, lelo to parler si mingi MONUSCO. MONUSCO asali 20 ans na mboka na biso. Mobulu esalami 2 jours na Goma kuna. Peuple aza na posa MONUSCO. Ah, connexion lelo penza. Connexion eza mobulu. Aïe. Ah, connexion. Aïe. Tu vas insister kaka. Alors, ndeko Gilles Mbete, toza na problème de connexion, problème exact. Toza parler si MONUSCO. Okoloba nini pona MONUSCO? Allô? Aïe. 22 ans. Tolandaki. Toyoki obiete soko koki. Milliards de dollars. Donc à 22 ans à Sali, à Zozwa. Na Congo. Ok, mbongo wana toza na besoin to bakisa budget, toza na besoin to renforcer armée na biso MONUSCO azosala eloko te. Alobaki ay ko maintenir pe tozo mona ngote au contraire na Goma soki babita Goma basala constant soki nzela na MONUSCO aleki après 3 heures du temps 4 heures du temps bitumbe bandi. Mais toyoka ki bien tene bandelo lobaki nini? Bandela lisuma kambo lobaki. Et là, on a bagné MONUSCO azwaka 1 milliard de dollars par an. Nalanda ki Frank Dion, mais c'est Frank Dion à l'obaki en donc MONUSCO a on a mboka na sali 22 ans. Donc on a 22 ans na mon azui donc oyo allié biso lokola na lo ba lié ngo biso eza lokola 22 milliards mais peuple congolais ont souffrir MONUSCO aza complice. Bamboko ba bengana MONUSCO je vous assure après départ à MONUSCO pe ekotaka. Et puis ba secret ebimi ebele bango moko na ba MONUSCO pression oyo bandeko na biso a Goma ba pesa ki bango en tout cas toujours féliciter na bandeko na biso a Goma vraiment longo ni atozo Kande makambo basali MONUSCO na gome koma étendue à République démocratique mobimba, République démocratique du Congo mobimba. Donc eloko ngana na loba yango na MONUSCO akende atika mboka na biso to lingi était puisque aza complice na ba Rwandais yebana partout na ba réseau na pardon na ba chaîne internationale ba internationale ba loba makambo MONUSCO combien aza complice. Mais MONUSCO ayaka tanga ba belligérant ba Jean-Pierre Bemba ba Rouberoi ba Zaïdi Ngoma que son âme repose en paix na Joseph Kabila tanga sara 1+4 mais 1+4 c'est 6 là. Mais pourquoi l'ingara kokendete? Ngana zo kamweloko wana ngana zo condamné faute ya bakonzi na biso action oyo MONUSCO ayo batu peuple a Goma basali fallait MONUSCO peuple gouvernement na biso a profiter mais gouvernement biso azo le beloko te pour pour la population. Donc, le lopending na Goma MONUSCO mtako cha PS comme tachaka pa bo marabat. Na Goma bomi bat. Il y a le baki azana mando qui était oya ko faire face na ba rebelle. Mando ki abimisa bo ma peuple congolais lokola ngulu lokola taba. Azuli yango wapi.
mboka nyonso akendaka ba acte nyonso akokosala eloko MONUSCO alobi totuna gouvernement na biso bango bazoloba ke MONUSCO adotaka barebele bamanduki na bateni yango MONUSCO mpe alobi totuna gouvernement songa mpe nazotuna bakonzi na biso bateni oyo barebele babundaka nango nani apesaka bango eske baMONUSCO baza bakozwa bateni wana wapi MONUSCO balobi kaka eutaka na hiérarchie bango baza complice na makambo ezoleka massacre ya Goma génocide wana ezosalama mboka nini banda koboma peuple ata mokolo moko baréclama deuil national te. Mais soki totali bien tomonaka bavideo bafoto MONUSCO bakangaka bango na bateni militaire bakangaka MONUSCO na bateni ya FARDC bango bakowanga nango ndenge nini likambo wana business ngai nazokondane ezala MONUSCO ndenge mone indel bango na ndenge ba menacer bango yango ba bimisi ba secret wana ba secret yepe aza complice puisque il y a des preuves au MONUSCO bakanga pe na ba teni bakanga pe na ba arme azo pesa ba rebelle MONUSCO azo dénoncer que eza na ba kondi na biso donc na ye na ba kondi na biso baza po MONUSCO lobi makamone banda pouvoir uti koleka oyo ba yebi yango ba yebi makambo ezo sala mawana mais ndenge nini makambo ene banda pouvoir uti koleka mais président Félix oyo bato bakontaki ne mwana mboka mais ndenge ni président Félix azokoka kozwa décision te MONUSCO akite mboka na biso mpo ye akutaki yango kokuta eza makambo na ye te makambo wana banda depuis ba Jean-Pierre Bemba ba rebelle mais okoloba na président Félix nini na situation oyo peuple aboyi MONUSCO président Félix azwi mwa chance na ba chance ndenge nini akutani na époque moko boye peuple tout bakomi uni peuple tout baza la langage moko ndeko Gilles oyebi ke peuple ya lobaki peuple d'abord mo lobi yango MONUSCO mo lobi na message na mamba sali balobi ke pona nini banda ba dénonçaki ba infiltré baza na armée congolaise ba soldats mususu baza na armée congolaise po ba autorité na bino bazo sala eloko te président Félix aza na un mot à dire faut avoir courage à mobali allo bazwa décision président Edouard arrête na président Lorenzo Edouard ba pesa bango 48 heures na ngola ba bimaka pour peuple angolais bayaka bango Oza en direct émission question time. Toza kolobela MONUSCO, mobule salami kuna na Goma, na Kivu pona MONUSCO. Est-ce que oza na likambu ya kolobela pona MONUSCO akite mboka na biso? En tout cas, wani kuti osamba te papa. Depuis MONUSCO et ya na mboka wa biso on bango balkei d'ailleurs yomona ki on a bemission musele ki soki MONUSCO kei ozonga na bango bitumbetskali ko MONUSCO banda ya na mboka oyo solution zo marake contrat baende pour la balkanisation mboka na biso. Donc pour yo MONUSCO aye pour na bank ya kokangabisa kana bango bakile tolingi bango lisusu na mboka na biso ke MONUSCO et alors les commissions zo na bien te alors yo loba kaka yo loba nazoka yo loba nalobi boye MONUSCO tona posa na bango te président de la République na ba ministre nyonso en tout cas bokila peuple congolais mawa bokata contrat soki zaki contrat soki ni bokata yango toza na posa ya MONUSCO juste na mboka na biso te parce que bosa le loko moko to contrat baende copier mboka na biso population yo loba kaka connexion za mobulu connexion lelo za mobulu me yo loba kaka Allo nazoka yo loba nazoka yo yango nazoloba donc toza vraiment na
balongwa bakende parce que tolembi trop c'est trop ça na bango te soki bango bamoni ke baokende te kokende tobe na bango siko na makasi parce que tolembi na mboka na biso tolembi pe toboyi na biso makanga mboka na biso balongwa babima bakende comment bango bayaka kotia baza ko na métier connexion soki biso tokende kobunda bazolinga te donc tobona biso batika FRDC ebundela biso FRDC basoda ya makasi babunda mpona mboka na biso bango to na posa na bango te balongwa bakende toza na posa na bango te toza vraiment na posa na bango te babima na mboka na biso soki bakokende te biso mo tokosan charger na bango donc babima bakende mais Bahati akendaki kuna monsieur Bahati akendaki kuna monsieur Bahati alobaki ke Monisco a quitté mais il y a sa deuxième institution Mboka. Pona nini ye moko a eu décision comme mikandate que Monisco a quitté Mboka comme le président Monisco a quitté Mboka ya ke kolobaka na meeting. Ah bon, commandant de bord, omoni nyonso o so peto bito kende eza théâtre papa. Eza théâtre. Wana bazolo bango ka bongo balobi pour population ka ki to lobaki. Mais koloba ya munoko na acte eza différent. Papa, so to bito na gouvernement la biso ki balobaki e ko sa melo côté population de il faut élément. Population de élément eloba etambola. So to bito tala kana misu eloko mo ko salema ezate. En tout cas commandant de bord, message over matika ngondi na zoloba donc bakonzi na biso baza na bolimbisa ngana ni baza complicité na Monisco. Banda kala qui 20 ans combien d'années babandi na muto uti kozala président comme tina billet moko yemei ya fati beto meti siko buzo bango continuer kaka ska fati ko sosola te ke bato na bakende na baye basama lukonde ba surtout baza ndenge moko bango nyonso so to kufa boye soki mboko na so to souffrir eza complicité ya gouvernement na biso na ba Monisco wana Monisco kende eke so ba konzi ba okende tina ba Monisco ngo sika baza na Kinshasa biso moto lo bana bango polele babima bakende parce que comme boma biso Monisco comme ko polele ba keno boma ba rebelle bango comme ko boma sou biso est-ce que ça na sens te ça na sens te bango bazo biso moto réclamer ko na mbo babima bakende mais ko boma biso sous mais ba condition ba lobia te lo monter ba komole ba kufa na baza ba nyama baza ba mbinzo baza ba fourmi ata ba kufi et ça na ngolo côté ba ko so bandi kimia batika biso population totambola toloba tobengana bango biso moko so bango bakoka te. Merci mingi olingi babengana biso moko population tobengana Monisco soki bakonzi bakoka te. Merci mingi wana zalaki ndeko Toussaint Ndekele depuis Kinshasa. Merci nasi bolandi ba Congolais baza na kanda ba Congolais baza ko silika. En tout cas, pour la mboka Congolais comme une kanda. Alors, bakonzi, bino moko bozo solution. Omoni, balobaka peuple wa azala nzala, azara suna matua koyoka te. Namoni Mama Rose azana ligne. Tomeka kozo Mama Rose mutasuka. Bonsoir, commandant de bord, bonsoir. Allô, bonsoir Maman Rose. Bonne maman. Lelo naza une émission en direct ya question time tozo parler si Monisco peuple ya Goma Kivu basengi Monisco bima na mboka na biso. Yo koloba nini pona Monisco? Papa, est-ce que Monisco on est amutuke bimisika mais bakozonga soki bato balingi lisusu bino te na mboka na biso na ba complot oyo bino bozosala bozoboma bana mboka croyant ke bino boye kosalisa biso mais sous couvert ya kozwaka biloko na biso ya mboka ekende kotongaka bamboka na bino kuna bozoloba ke mboka na biso ba autorité na biso baza complice na makambo wana mpona nini bandakala balobaka yango te. C'est parce que bazala qui n'a pas ambition na bango mususu na kati ya mboka na biso
Oui, tozoka yo loba mama. Monisco depuis na mboka na biso. On doit se le dire que makambo ya malamu ezalaka nango te. Pona nini bango bapona kaka kote ya este kuna. Bayebi eloko bazwaka na kote ya este. Parce que Monisco ndenge aza wana ata aza na Kinshasa mobimba awa. Mais aza na place oyo ya kotiela motema oyo ya kozwa ba minere ya ndenge na ndenge po bakende ko s'enrichir. Congo ndenge toza boye Congo, on dirait tozwa na indépendance ti. L'indépendance ti lelo ne nous dit rien. Et ezo sauver biso na eloko te. Belgique mutu apesa biso indépendance wana, apesa biso indépendance ya Kombo, mais apesa biso indépendance ya mabele te. Jusque là mabele na biso ya Congo ezaka na maboko ya ba Belge. Biso to bénéficier eloko na Belgique te. Ata langue na bango na ya Kiwalon. Balakisa biso yango te. Belgique biso tozwa eloko moko te. Donc na yebi te soki pona nini ba européen balingi kaka koya kosala biso mabe ko envahir biso. Monisco jusqu'à la preuve du contraire tozana posa na ete na Angola pe babengana bango bazonga. Tozana posa na yete. Monisco bazo travailler d'un comme accord na ba autorité na biso mususu. Na lobi te ke ba autorité nyonso to, mais ba autorité mususu. Ba yebani. Bango moko batangi bango babani ko dévoiler ba secret. Comment peuple congolais azo vivre na kata mabele na ye akoki kozala l'aise te. Liboso azalaka Monique. Azalaki Monique, la fille Monique. Siko akomi Monisco. Etikali muke akoma na yeka congolais to congolaise lokola za mwana mwasi la Monique Monisco. Biso tozaka na biso sura posa na bango te. Parce que Monisco tininga zana na est za wana abomaka. Babanda ko boma banda kala. Babomaka biso. Mon PDG, makambo oyo ya Monisco wana kutokoloba te. Banda Monisco akota wana Congo ti lelo. Eloko nini ya malonga échange. Rien ne change, rien ne marche. Sont des voleurs qualifiés. Baye uniquement pour baya ko yebe biso minere na biso. Ya onde ozomoni ozomona bazoloba ke Monisco aye ko chepe peni ni achie banda yao. Lelo neti toyoki ke na lande formation mususu na video nini video botindi awa tomoni pande kona biso atindi awa ndenge ba bengi nani représentant ya Monisco zolo bake eza biso te eza akoro ya Kabila bitumba ya kuna Kabila azana kati boy. C'est ça. La mission de Kabila était pour détruire le Congo. C'est la même mission de la Monisco. Baye po babo mabiso bango ba s'enrichir davantage biso tozala kaka ba pauvre tinde tozaboy. Ozomona tozana nyonso na Congo. Dezo mona bato wana bazosala biso nde bazosala biso wana bakende na botawu bakende omoni les jours oyo kona vise bimiawa ndeko na biso moko congolais ayembi na Brazzaville coronavirus alobi nzamba confondre bango basali maladi ke batindela biso siko nzamba confondre bango azongisele bango maladi wana na kana bango bakufa bakende libele ndenge moko na Monisco bakunda ye penza akende libele po rien ne change ya Monisco banda Monisco akoti na Congo ao tomoni eloko ya malonga oyo changer te baye unikema po baye minere na biso tala neti ambassadeur moko soki ya Grande-Bretagne soki ya wapi oyo akendaki okufa kuna na park akenda kosala nini un ambassadeur na mboka batu azolonga capitale Kinshasa po akenda province sans ordre de mission. Bon na yebi pete soki kuna esika bozalaka esala mabe pe bongo na yebi te. Pour ngai Monisco vraiment faut akende. Monisco depuis abanda kuya en Afrique
na bapays oyo eza na guerre na kati ya Afrique atrouva solution te. Donc ye ayaka tango bitumba ezosalama ya profite ayibaka baminere. Tozwi na exemple Angola ezala pekapo. Le jour oyo babengana MONUSCO bayebisa MONUSCO akende Savin Pakufi pepe mbala moko ekoti na Angola. Eza pe ndenge moko na biso ifo tobengana MONUSCO bazalaka complice na bagroupe rebelle wana. Yango wana Kabila na 2018 atelemelaka bango ti bekosala manevre bapusi o non boye bekopusa bane na ndenge batikala ndenge peuple atelemeli yango boye biso peuple totelemela yango esuka kaka na Kivu te ekontinue ti na Kinshasa meme babase na bango oyo eza na Kinshasa totelemela yango eza nde kopie te koyiba te me totelemela bango totia bango pression bakende. Pas seulement ça, en plus bino boza MONUSCO bozoboma peuple congolais bazobeta masasi lokola peuple congolais aza rebelle babomi bato oyo ya biso bakufi nombre nango bazoloba te mais oyo ya bango bacasque bleu na bango nde bazoloba nombre. MONUSCO vraiment faux akende kaka akende biso moto tikala ko régler situation ya este biso moto régler ngo situation ya este MONUSCO akende. Merci Papa Michaud Noka, le commandant de bord pour la parole oyo pesinga lisusu na émission oyo Question Time. Donc émission est suivie partout dans le monde entier. Merci beaucoup, merci pena ba auditeur na ba fidèle auditeur nyonso. Merci pena groupe les amis de ASTV. En tout cas Papa Michaud soki na koloba pona bandeko na bandeko ya MONUSCO. Bandeko ya MONUSCO même ngai je partage le même avis avec bandeko na ba congolais oyo baza na este oyo lelo ba telemi pona koluka départ ya ba MONUSCO. Papa Michaud nga na koloba ba MONUSCO bazo jouer na hypocrisie moko ya makasi parce que soki lelo oyo ba soulèvement oyo salami c'est d'abord na sortie médiatique ya représentant légal ya MONUSCO oyo azali awa oyo alobi ete azosala ba déclaration moko faiblard, moi je peux l'appeler comme ça. Ozoloba yozali représentant légal ya institution munene lokola MONUSCO na Congo, donc mission des Nations Unies au Congo. Comment bino boza na mboka oyo pona ko sécuriser population mais boza na munition te? Moi j'irai plus loin. Ce qui y a le bec ba M23 ba troupe rebelle bazo bundana ba armes non conventionnées et que bazana ba armes sophistiquées au MONUSCO za na ngote au RDC za na ngote. Moi j'irai plus loin koloba, c'est que ba troupe rebelle baza plus forte même que ONU parce que ONU MONUSCO eza branche ya ONU ya Nations Unies. Organisation mondiale des Nations Unies. C'est que toloba ONU a la capacité à protéger les pays où il y a signé la convention T. Parce que ceux qui MONUSCO a yé, ils sont foutés par année. Je ne sais pas si je m'abuse. Plus d'1 milliard au bazouaka MONUSCO et Zouaka. C'est dû à quoi? On a la même parallélisme, Papa Michaud, et à Goloba. Aux 8 sentinelles, Landaku. Au Lamki na temps porte, Babou qui porte, Baïbi au télévision. Au Tunis sentinelle. Yo lala qui a ôté, patron. Muyibi ayaki alekinga na makasi. Papa Michaud, lobi olali oyoki lisusu ke non babuki fenêtre bayibi ba téléphone na so na ndako bayibi biloko na so na ndako. Sentinelle azoloba na oke papa muyibi ayaki alekinga na makasi moyengu tuna boto le biloko ezate. Est-ce que mutu abongo yoko bimisa mbongo futa okobenga na ye? Donc la réponse est claire. La réponse est claire. Bande konabiso ya MONUSCO batika sol congolaise bakende bazonga des points de vue nanga Papa Michaud. Onga na zalaki nango yango wana.
Oui, commandant de bord, toujours ngai kaka monsieur Rifin Konga. Nazolo la propos ya Monesco. Omoni Monesco essence na ye na Congo. Ezaka na ba raison moko oyo isaleki lelo mboka eza leki na élection et puis monsieur déjà président oyo aza déjà na place. Donc d'où ce que bamonaki ke balingi basunga Congo peut-être que va renforcer l'armée nationale FARDC à une efficacité makasi pour protéger le territoire national qui bango ba kovanda na mboka na biso ndengwana. Pourquoi les États-Unis wana la so premier États-Unis bazwa ba congolais te ke ba kende ko intervenir. Ba américain ba défendre mboka na bango bango. Mais biso ba africain comme le quoi dictature moko imposition moko boye moko zo ba troupe moko boye kovanda na mboka oyo pour protéger peuple ni bango ba protéger. Poti le batozo kufa. Ce rôle ne wezani. En tout cas wana penza donc bandeko makamba sali ba manifestation na biso ko boya ngote puisque peuple se prendra en charge à yemoko. Sora Monique a réclamé secours mozo yate a se prendre en charge. Donc bakanga biloko na bomba kende. O bazui koki congolais pe baza pe capable de défendre mboka na bango na ba difficulté nyos. Pourquoi bazoka affaibli Congo asombaka bacha embargo to sombaka armement te. Ba réseau zani to sombaka armement te mais bango bazotambula wana bazana ba armement bani na kati mboka ba. C'est normal te. Donc citation ya Monesco en tout cas ezali kamba ko samba te. Ba ke na mboka na bango batika ba congolais bango ba ndako ko protéger mboka na bango. Pour banda bayati lelo soki 22 ans tozoka yango mais car soki bafuti bango bongo kota na bawenze ko sombaka bilamba ko sombaka biloko ni ba cheme pendant que FARDC ces wana baza na problème ya ba salaire ma belé oyo fallait que tu ba mbongo wana FARDC vivra na osula. Donc c'est ça quoi ngai na mona nganga mabete bande kwande basali po tant que ba ko bimate en tout cas même biso batu mususu pe tozana ba capital la pe to seleki la bango to seleki la bango ba ko zoka ba tu lokola ba bana mike na bango te bazo sa élection ba poto na États-Unis ba nini ba benga ba congolais te bo ya biso sa élection mais ce comme problème à congolais ba observateur boy na boy biloko na fesi là congolais faut se prendre en charge donc ba konzina biso oyo ba tika biso bande ko lo bango chaque fois bo se prendre en charge. Donc c'est ça quoi, merci beaucoup. Monisco to sengi bino bokite mboka. Soki bokite mboka te, nous le peuple biso moko to kozwa charge na biso ndenge papa Etienne Tshisekedi aloba prenez-vous en charge. Alors soki bakonzi bapesi bino ordre de quitter te biso moko tokopesa bino ordre de quitter na ba moyen nyonso tout toko appliquer po topesa bino ordre de quitter yango tosengi na président de la République président ya Sénat ya Assemblée nationale ba continuer to institution o bazali valable pour na makambo etali Monisco. En tout cas peuple a sa lobby. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le peuple est souverain. Alors, bon lingate, tant que comme mabe, bon regretter. Alors, to sengi na bino boza sima peuple, Monisco a quitté, totikala na FARDC na biso, pe totikala na la police na biso. Oyo nazaki nango pona clôturer émission ya lelo question time. Question time. Toza sala be fort na ba technologie nyoso toza ko soma équipement et ko bana ko lega direct na zo sa direct bo la nga pe direct na Kinshasa As TV chaîne na bino ezali chaîne moko incontournable et l'équipe a chaîne nyoso tout na Congo kala te toza organiser ba compétition na ko bana ko pesa ba congolais mbongo ngai mais na ko pesa bango mbongo ya ko kababo été alors to bana ko tia mbongo na ba compétition soko gagner ozwi mbongo na compétition oke ko sa makambo na yo
mpona koyede mpe bacongolais mosusu. Yango moni tobandi na compétition ya Next Gen Competition, compétition ya musique oyo elekaka chaque samedi na dimanche na 20h et puis lundi na 16h30. Bozala toujours branché. So pour la compétition, ok na YouTube, il y a Next Gen Competition, ok la compétition. Avant de clôturer tout le monde, nous publicité à Next Gen Competition. Désormais, rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision ASTV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition, préparons la relève de la musique congolaise de demain. Nansi Bolandi publicité à Next Gen Competition, ben événement est belé nous avons organisé dans mois de septembre. Na septembre ASTV et Koyinda. Makamezo na ASTV nan bomonango quelque part. Pour la relax exemple, sur la mission na sport et le kaka mardi na jeudi, kuna chaque mardi na jeudi, sur la mission sport na 19h mardi na jeudi. Bachaka 10 000 francs pour les gagnants. Donc, bachaka question. Ce qui au lobby question, Bolimbisi, Malamu, on gagné 10 000 francs. Et puis lundi à 16h30, bachaka question si Makametal musique. Ce qu'on répondre, on gagné 10 000 francs. On a une compétition Mike. Mais, dans le mois de septembre, la compétition, il y a Makasi Pezoya, Topani de la compétition musique, on va la publicité. Kuna tote instrument complet et puis voyage nami Kiliapoto et puis tourner dans la province Nyonso ville à Kinshasa. Alors on est pour les musiciens ba compétition pezoya et belé na boko loba awa po batu bago yiba idée na ngai na septembre ba compétition ezoya 4 compétitions toza ko organiser toko kitana ba commune Nyonso. Alors toko chambongo en jeu. Dans la compétition, nous avons gagné 200 000 francs congolais. Dans la compétition, nous avons gagné 1 million de francs congolais. 500 000 francs congolais. Nous avons gagné 2 millions de francs congolais. Alors, vous avez déjà branché dans ASTV. Mayele na yo, makasi na yo, nde o gagné mbongo wana. Compétition, monsieur Zali Mayele, o gagné 200 000 francs congolais na Mayele na yo. Compétition M. Makasi, on gagné 200 000 francs. Dans Makasi Nayo, on gagné 500 000 francs, 1 million de francs, 2 millions de francs. Alors, la compétition est belé. Kalaté, à partir du mois prochain, on a déjà spot, il y a la compétition. Bota la ASTV, bota la spot. Et ça, nous avons une commissate. Si vous avez la ASTV, au bengi biso na ngina komisato ya mbaote parce que talaka ASTV kalate ba compétition ezoya ebele ya mbongo. Compétition 2 millions ezoya francs congolais, compétition 1 million de francs congolais zoya, compétition 500 000 francs congolais zoya, compétition 200 000 francs congolais zoya. Déjà to si to bandi ba compétition mike il y a 10 000 francs dans la lobby. Soko zolanda chaque mardi, jeudi ozolanda ASTV émission sport. Bachaka 10 000 francs, chaque batuni motuna ozui o gagné 10 000 francs. Lundi pe na 16h30, bachaka pe motuna so o gagné 10 000 francs. Wana ezali kaka ba compétition ba question. Mais compétition pende zoya ya makasi. Ezali moyen oyo pona ko luka ko aider ba congolais na ba domaine nyonso tout na mukie o na zwaka nandimi na tchakango chaque fin du mois compétition et bandoleka na ba domaine nyonso tout. Alors vous allez blancher na ASTV na mois de septembre octobre ASTV zo comme na image ya sika ba compétition kili to ban organiser tango mona ba sport soko monika sport à compétition oza makasi ko participer au gagner mbongo na yo au bengi biso au komisi kombo na yo tant compétition ko banda mbala moko tokotio na compétition
on a ça qui n'a pas loba yango wana tozaka na compétition next gen soko za na poso talango okeko talango na YouTube na biso na kosukisa na prière mais le long na ko prier te pasteur Élisée muta ko prier pasteur Élisée akobondela tokoyoka ye Nzambe abatela Congo Nzambe abatela biso Nzambe abomba biso nde tokutani lisusu mbala ya sima émission oyo elekaka chaque lundi na 19h mercredi na 19h vendredi na 19h en tout cas il faut tala kaka ba heure wana po tokoki kozongisa rediffusion to tokoki otia émission ya sika alors yo na 19h nyonso il faut otiaka lundi na 19h mercredi na 19h vendredi na 19h otiaka As TV po otalaka ba émission oyo ngala salaka commandant de bord mission noka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo rediffusion émission ezali lundi na 12h mercredi na 12h vendredi na 12h et puis samedi na dimanche na 12h ezalaki nga bino votre humble serviteur mission noka aspect spirituel autrement dit commandant de bord bopeto na nzoto pe na molimo nde tosukisi na prière ya pasteur Élisée ngala bino nde tokutani mbala sima allo pasteur nalingi osukisa na prière obondela pona émission obondela pona bata maladi obondela pe pona mboka merci natomboli loboko likolo Nzambe tata mokonzi apinga likolo pe na se Nzambe ya mawa mokonzi ya nguya nyonso na ye kotika mboka Kongo na maboko na yo peuple congolais nyonso na maboko na yo to force nazotika mboka allo tozoka yo sambela nazoka yo allo nazoka yo sambela continue le sambo pasteur Éternel les armées na tiki mboka ya Kongo na maboko na yo mobundeli ya Kongo ezali yo mokati ya makambo oyo bato na mokili babomisaka te ezali yo nasengi intervention céleste na yo pona ko défendre kolongisa mboka ya Kongo na bitumba nyonso ya mongu na satana natiki chaîne oyo ya biso AS TV na maboko na yo mokambi na yango papa mishono ka commandant de bord na maboko na yo loboko na nguya ebomba ye loboko na nguya visiter misala na ye visiter chaîne na biso mosala ekende liboso pambola mana kombo na Yesu Kristo ba malade nyonso oyo balandi émission au du début jusqu'à la fin bazana malade munganga leki ba minganga nyonso dali Yesu Kristo bazwa guérison na kombo na Yesu Masia ba nyonso bazala mitungisi bazangi kimia bazwa kimia ko utepa no mokonzi Yesu Masia ndebo totiki nyonso na boko na Nzambe Nzambe na mboka ya Kongo apesa kimia na mboka ya Kongo na kombo na Yesu Masia zali nkolo pe obikti na biso amen. Amen. Merci mingi pasteur, merci. Ozalaki en direct pasteur Élisée, Ozalaki en direct il y a question time. Leader Mishonoka. Aspect spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Congo, Congo. Peuple azali kolela likola ba politicien ya moyibi likola ba politicien ya kanyaka Congo, Congo. Congo, Congo. Peuple azali kolela
Likola ba politicien ya moyibi Likola ba politicien ya kanyaka Congo, Congo Congo, Congo La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate dele sage maya mikoba peuple azali kolela baseleki likola ba politicien ya moyibi baseleki likola ba politicien ya kanyaka baseleki Congo, Congo baseleki Congo, Congo baseleki Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka kolia ya pasi kelasi hopital ya biente Congo, Congo baseleki Congo, Congo baseleki peuple azali kolela baseleki likola ba politicien ya moyibi baseleki likola ba politicien ya kanyaka baseleki Congo, Congo baseleki Congo, Congo baseleki peuple azali kolela baseleki likola ba politicien ya moyibi baseleki